Ouais, artiste Mikumu. Après matanga dans matanga ya papa na biso matanga. Et to yebolina to na artiste ballon ballon lobi pour la matanga ba impression na esani. Ah tout ça la mawa tolela hein papa na biso taka papa mutanga. Ala la bien na biso nyonso. Tala tout ça ensemble to ça tolela. Ka passe na mutema rara. Ka passe ka tolela rara. Ouais, maweza vraiment partager, maweza partager. Tous les artistes tous les la papa au lobi pour la matanga papa. Sita kamisu ndeko mizo courage sante matanga kolela papa mudanga tiki biso Zambe abatela ekamula twa mutune pe bala kimia omona na kaka. Merci en tout cas artiste baza belé donc tozole la papa ne zala kaka awa tozana Adam Suzolo yo foye bango lobini bona matanga mudanga ba impression na ezali. Ouais, ça fait mal. Bibe lobby et c'est moi zali koya na ndako matanga. Et koya na ndako fête. Donc les deux zali ko fête. Artiste modèle lokola papa mudanga. Nous sommes to yebi te mazalaki. Aka parmi ba icône ba vieux. Ya mutu ezali et sika oto yeza fête. Conscience de tout koyo. Et ça là. Minene. Orgueil. Nous sommes dans la vanité. Dans la papa mundanga. On a fait chez le rôle à biso. On a fait un succès. On a eu un combo dans Mboga Oyo. Mais l'élo. Papa mundanga. Yo na lali. Côté ami. Merci Wazaki artiste Adam Suzolo. Donc tu veux continuer car na matanga. Tu veux continuer car na matanga ndeza la kitoko. Tu veux matanga donc. Biso tu veux matanga tu veux la papa donc présent na biso ya Pakosiko. Présent moi ba impression na propos ya matanga ya papa mundanga. Maloba ezali kaka totika kosala hypocrite totika koloba ke tolingani mundanga akufaka depuis le 3 novembre abimi na morgue le 24 le 25 toye kokunda le 26 bolingate ba comédien nyonso bayawa bazangi nini batika kobenga Chaka Congo moyibi Chaka Congo azali con président artiste à danger azali kosala tout pour que l'artiste et comédien baeba ou bien l'artiste en général baeba kozala assister ezala na bandeko na bango ba congolais ezala na politique mais ba comédien ba onyoso ba benga Masum de Brende moyibi ngape na bengi bango miyibi batika ko sa hypocrite ko so Masum de Brende te ezama wa mingi maman no sanzo bomona ka la première dame ngabi moko ngayoyo donc na ko se vantete mais tokutanaki na NTPC pe batika koloba ke association ezamoko ya NTPC te ngai nazalaka membre ya NTPC te ngai nazalaka membre ya NTPC te bato nyonso bayawa bayebi ke mama nosanzo azalaka président ya Pakosiko. Pakosiko c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes du Congo. Ils ont regroupé des artistes belés, toza belés, auto dépendant na Pakosiko. Pakosiko sali quelque chose. To sala to ko sala parmi ba nyonso ba s'impliquer pour que to honorer mémoire ya icône. Mundanga na artiste monene asali 24 jours na morgue ezalaka te. Merci. Mais nous avons ça. Mais ceux qui ont manque de considération. Attends, mais que mon danganda azali na membre de NTPCT. Mais azali collègue, il va être honoré. Mais bazo kunda bato na soni. Mais nzambe ndekaka azali likolo na nyonso azo komona. Merci. Wana zaki papa na biso mundanga. Zaki papa na biso anosanzo nde abandeka koloba na maka propos ya makambo ya dei ya papa na biso mundanga donc to solo lango kaka ba artiste mususu ba moyo mama loba esa esa vraiment mawa esa mawa mais toujours kabwana mawa na papa tala papa donc on est dans la kisa banzela biso de la sima on est de cœur avec famille à papa qui sonne me repose en pécan. Merci vraiment ouais zaki ba artiste na bino donc to ze belé awa donc ndenge ezalaka kaka